africaine d'aviation, CAA, encore et toujours motivé de Nenga Fatede, na année 2026, on peut, Azan Lissus Kokubisa, perfection de Nenga Kosakanate, na ba service d'ailleurs, sécurité, confort, na régularité, bon, di mélange lundi Lissus na Nenga Kosakanate, mon côté na terrain, c'est Pelas de ces Pelas, à Tibabion de la dernière génération, le col à Airbus A320, pour la destination est dans la province pour la ville, il y a RDC. Bongo Sénaté, na 2026 Oyo, CAA, a conquis 34 ans Mokoka, na service et ma client na ye. Ah, CAA, Mose Pélissi. Bon, merci pour ces bébés. Ça, déjà, la minute pour la journal, pour la photo, pour la journal, pour le groupe, c'est qui est mon collègue lundi, qui vient vice-premier ministre économie nationale, Daniel Mukoko Samba, Ayamba, qui délégation à FMI, Kaka, la journal, voilà, mon collègue lundi, qui vient famille, Kaila, inaugura, qui te peut, dévoiler, qui Pierre Tombal, ya papa, Kaila. Vice-premier ministre, ministre économie nationale, Daniel Mukoko Samba a salaki réunion moko ya kafu réunion technique vendredi 27 février 2026 na cabinet na ya Mosala et longo na mission technique ya Fonds monétaire international FMI na Mokuse oyo ekamba makibongo na Calixte Aokposi chef ya mission ya Fonds monétaire international pour la République démocratique du Congo bokutani oyo ezalaki na cadre ya ba travaux préparatoires pour la troisième revue ya programme soutenu et pas ya facilité élargie ya crédit fake na Mokuse ezali bongo na objectif collecte de données relatives pour na repère oyo ezali bongo structurel bo simba ke ba discussion oyo et portaki mingi na 2 points ezalaki na ordre du jour ya liboso ezalaki accord ya partenariat stratégique et fiscalité pétrolière pour na oyo etali accord stratégique vice-premier ministre a rappelé ki na ba principaux aspects économiques ya accord oyo ezalaki signé le 4 décembre 2025 oyo entrée en vigueur na yango et salemi mbala moko parmi ba premières actions oyo ezalaki entreprise ezali pe mise en place ya comité ya pilotage conjoint oyo ezali bongo organe moko central pour la mise en œuvre composé na 10 représentants katina yango 5 pour na chaque partie pe yango ekotenir première réunion considérée lokola lancement officiel ya processus ndenge Daniel Mukoko Samba a déclaré ki ezalaki pe a rappelé ki ba type ya ba projet structurant oyo ezali susceptible pour na ko contribuer na transformation ba structure économique ya RDC minier infrastructurel industriel logistique et stratégique désigné lokola partie ya République démocratique du Congo oyo bazali bongo soumise na partie américaine mingi ba projet ya corridor ya lobito oyo ezali considéré lokola levier moko essentiel pour na intégration économique régionale et développement ya ba infrastructure nyonso pour na oyo eteli fiscalité pétrolière a souligné que dernier trimestre est généré bongo gain moko significatif en faveur ya l'état ya République démocratique du Congo na ensemble ya année 2025 bazon nyonso confondu comparativement na année 2024 pour na patron ya économie nationale objectif fondamental ezali kaka ko rapprocher ba prix juste et transparent boye ko réduire de manière efficace oyo nyonso ezali ba dépenses fiscales bo simba pe boye ba kana suka ya bokutani oyo chef ya mission ya Fonds monétaire international Calixte Aokposi a félicitaki vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale Daniel Mukoko Samba pour la gestion moko na ndenge ya malamu ya fiscalité pétrolière bato ba participer ki na réunion oyo ezali délégation ya Fonds monétaire international expert ya ministère ya finance pe ya budget Banque centrale du Congo BCC na Mokuse direction générale de politique et de la programmation budgétaire DGPPB na Mokuse pe lisusu comité technique ya réforme secteur na Mokuse pe comité permanent ya cadrage macroéconomique. A Koufaki, un certain 6 avril 2023, na âge à 80 ans, papa Kaila Yivila Victor, mémoire naye ezalaki honoré samedi 28 février 2026. Pierre Tombal naye ezalaki dévoilé, na présence ya bana, bandeko, baninga, pe baibani, oyo bayaki na nécropole entre ciel et terre na commune Yansele. Sur place, prière et salemaki, après Pierre Tombal ezalaki dévoilé na ba membre ya famille.
veuve ya Mowei Victor Kaila Yvila, maman Cécile Nsimba azwaki maloba pe adepozaki gerbe de fleur na ye liboso ya Pierre Tombal ya molongani na ye. Papa bana basali ndakisa oyo yosalaka kati na baboti na yo. Ukeko sala tombo ya papa tango zongi na busala grade mati. Salaire mati. Tosane liki ape oyo nyonso yo usali bana kazi. Agrade ko mata na misala na bago. Boye awa na ville ya Kinshasa lokola libanda ya mboka pe bayi bazalaki en communion d'esprit elongo na bandeko nyonso na Kinshasa totangi lokola Enoch Kaila, Fischer Kaila, Marceline Kaila pe Jason Kaila bango nyonso bazalaki branché en communion d'esprit na mayi nyonso esalemaki na ville ya Kinshasa. Ezalaki moment ya émotion. Tango Jolie Kaila, mwana ya papa Victor Kaila, elongo na leki na ya mwasi Nathalie Kaila, bango pe ensemble bazwaki maloba pour na ko remercier ba nyonso ba accompagner ki bango. Papa, merci. Merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. Bisobana tout mona ki lolenge ya ko remercier yote. Fallait karato ya ko bongisila yo dernière demeure na yo pe to landi likolo biso pe bana to sali kati na yo yango pe au récolter. Nous voulons que tu puisses bien te reposer dans le demeure là où tu es. Merci papa. Merci. Nasima nécropole entre ciel et terre na commune encelée Libota Mobimba Bandeko Baninga pe baebani ba se retrouva ki na complexe scolaire Kaila na commune ya Kisenso école Oyo ezalaki fondé et pa ya Mowei awa ezalaki dernière étape ya cérémonie nyonso bandaki na messe Oyo ezalaki bongo célébré et pa ya Abbé Gaston oyo na mateya na ye alobaki moto nyonso na mokili esengeli ayebake liwa ezali inévitable ekoki kokanga yo tango nyonso pe esika nyonso kasi eloko ya litomba ezali kaka moko na moko amilengele tango azana bomoi tosala misala kitoko pe ya malamu pona ko marquer présence na biso na se na moi ndakisa ya papa Kaila Yvila Victor oyo azalaki moto ya misala malamu pe ya bolingo Abbé Gaston apesaki ndakisa lokola kotonga école na commune ya Kisenso pona bana batanga ezali misala malamu oyo moto moko te akoki kobosana boye nyonso elekaki vraiment kitoko bongo na sima bana ya Mowei bazwaki maloba pona ko remercier ba nyonso ba assistaki na milulu oyo pe na réussite na yango ezalaki lisusu moment moko ya ba émotion tango moko ya ba koko ya papa Victor Kaila azwaki maloba Winner Makumbi pona kotalisa moi ya famille atalisaki poleleke bango nyonso na niveau ya famille bazali marqué na misala kitoko pe ya malamu oyo papa Kaila Yvila Victor asalaki boye perte na ye to kokende na ye ezali lokola baoba mobimba ekwei pe moko te azali prêt ya kobosana misala kitoko oyo papa Kaila Yvila Victor asalaki bongo na sima ba témoignage pe ezalaki au rendez-vous ba personnel ya complexe scolaire Kaila bandeko ya libota ba ebani pe surtout ba oyo ba vandaki na ye esika moko bango nyonso ba rappelaki ba souvenir ya kitoko oyo bazali ko garder pona Mowei. Malgré ba moment difficile, kasi libote ya papa Kaila ba se surpasser pour na honorer mémoire ya baoba monene Kaila Yvila Victor oyo atikaki biso lelo ekokisi 3 ans. Bandeko baebani mon côté azali prêt ya kobosana ye. Week-end de l'équipe na Institut Technique Commercial ya limité nde esangisaki cérémonie ya échange de vœux ya Association nationale des parents des élèves et étudiants anapeko na mokuse na motomolo ya David Steve Diantezwa oyo azali président national après ba mo ya circonstance de bulldozer David Steve Diantezwa azwaki maloba po na ko remercier tout d'abord ba membre ya comité national ba membre ya comité provincial pe sous-provincial oyo bazalaki présent président national akobaki na ko félicitaka Kalonda Nyangwe premier vice-président national na réussite ya mission na ye na ba province ya Plateau na Lomami
Le bulldozer David Steve Diantezwa alobaki lisusu ke moto nyonso esengeli azala compétent po na kosala nyonso afin ke bazala toujours ba premier partenaire ya système éducatif ya mboka na biso. Président national abetaki pe lisolo ya ba organe privé oyo balingi basala neti kaka anapeko mais bazali illégal. C'est eux qui fixent cette histoire. Anapeko ezali wana po na accompagner pouvoir organisateur avec détermination ke bango nyonso bazali ko soutenir ba parents asukisaki na kolobake. C'est depuis 2016 Anapeko azali ko sala plaidoirie auprès ya président po na programme alimentaire ya éducation à la base. Na incident de résultat EAKP parce que association les gens qui ont empêché biso de jouir na ba prérogative na biso oyo ordonnance présidentielle apesi biso ndinisa apesi biso makoki pona ko installer le comité de parents partout. Je comprendrai encore que bango bazo kende na ba école biso toza na ba comité te ba ko tia y a pas de problème mais ko ya ko bimisa biso na ba école biso za comité de parents déjà établi alibaya ko bimisa bimanda ko ekomi ya ngai ah non tatani ni belolo wana ba ko bimisa nanda ko na yemoko o bima mwasi na ye bazuya ko mwasi na bango bana mutuza zuya o bana na ngai tatani ni belolo ya ndeko na ko dima biloko wana. Bosimba pe boyebake tout au long ya manifestation oyo ba échange et salimaki entre président et longona base na ye ya Anapeko. Premier ministre Madame Judith Suminwa Tuluka Boba Keye azaki bongo na kalemi azaki bongo na journée ya mokolo ya mardi de la kisaki bino lisusu kaka national wala ndenge président ya CENI ya clôturaki masolo etali délégation sénégalaise. Après mise en œuvre, il y a gratuité, il y a enseignement primaire, puis lancement, il y a programme, il y a développement local, il y a 145 territoires, P2L, 145T, gouvernement, il y a République démocratique du Congo, azali ko franchir étape monceau sur la réforme, il y a secteur éducatif, à placer désormais bien-être, il y a élèves dans le centre, il y a politique, conformément à la vision, il y a chef de l'État. Premier ministre Judith Suminwa a komaki lundi na ville ya Kalemi chef-lieu ya province ya Tanganyika et pa wapi ayambamaki na gouverneur ya province Christian Kitungwa na présence ba député provinciaux pe foule ya batubayaki ebele. 4 membres ya gouvernement central basalaki pe déplacement ya Kalemi lokola ministre d'État en charge ya plan, ministre éducation nationale pe nouvelle citoyenneté, ministre ya santé publique pe ministre ya agriculture. Na école primaire Kifungo établissement Oyo ezali ko compter près de 250 élèves, des chefs ya gouvernement a procédé qui na lancement officiel ya ba cantine scolaire. Ona Judith Suminwa Tuluka yango ekoki kaka ko banda na capitale te. Développement esengeli e commencé kaka na Kinshasa te, kasi esengeli pe na ba province, esengeli e banda na ba territoire. Kalemi eye lelo lokola point ya départ ya déploiement progressif ya échelle nationale. Événement oyo eza na cadre ya journée africaine de l'alimentation scolaire célébrée chaque le 1er mars, initiative ya ba Nations Unies na thème assurer l'accès de repas nutritifs à l'eau propre et à l'hygiène. Promouvoir Tokotombo la sécurité et résilience dans chaque investissement pour na repas scolaire. Initiative Oyo ezali ko viser ko lutter contre faim na milieu scolaire, ko améliorer ka acidité et concentration ya ba performance ya ba apprenant. Yango ezali bongo po na ko kolisa gratuité ya enseignement primaire public grâce na distribution quotidienne. Il y a au moins un repas équilibré. Programme ya cantine scolaire Oyo ekozala financé na fonds propre ya gouvernement na appui ya partenaires techniques et financiers local la programme alimentaire mondial PAM na Mokuse, agence française de développement AFD na Mokuse. Premier ministre a commis accompagnement ya PAM na élaboration ya stratégie nationale ya alimentation scolaire pe ya mise en œuvre opérationnelle ya ba cantine na Tanganyika. Yango a insisté ki na nécessité ya développement équilibré ya territoire. Gouvernement azali kotia boucher double pour na ko consolider ba réforme na secteur ya éducation. Gratuité ya enseignement et fongoli ba porte lelo bazali ko battre la réforme oyo ya accès na qualité moko ezali bongo suffisante. Boye école sans condition digne yango ekokite
pays esengeli et transformé bana baza na bonne santé baye bana kozana instruit na ndenge ya malamu na tour na ye ministre d'État en charge de l'éducation nationale pe citoyenneté Raissa Malo a commis initiative oyo pe a confirmé volonté ya gouvernement ya kokende progressivement na ba cantine scolaire na ensemble ya mboka boye sika wapi ba conviction scientifique ezali ko se reposer esengeli ko soutenir ministère ya plan chaque franc oyo ezali investi na assiette scolaire ezali bongo lever ya croissance pour na ko lutter contre décrochage to ko booster réussite esengeli ko transformer ba dépenses sociales pour na ko investir mingi na oyo etali capital humain ndenge ministre ya plan a déclaré na ngambu na représentant directeur pays ya PAM David Stevenson ye a félicité gouvernement pour la adoption de la stratégie Oyo, a précisé que la province de Tanganyika PAM a appuyé actuellement 78 écoles primaires au Bimba na Kalemi. Na journée Oyo ya alimentation et Sengeli Bongo, baye banakotalisa engagement ya PAM pour na travailler main dans la main et l'ongona gouvernement pe ba partenaire technique et financier ya communauté nyonso pour na renforcer ba programme ya alimentation scolaire pe ko progresser vers avenir moko Oyo mwana akoye banako apprendre na ba bonne condition. Avant qu'aussi sa mission na Kalemi, chef ya gouvernement a partagé qui repas et longo na ba élèves signe ya bon démarrage ya programme Oyo pe a visiter qui ba produit Oyo ya potager mingi ya ba champ scolaire Oyo ezali destiné pour na ko approvisionner ka cantine boye approche Oyo ezali bongo ko renforcer alimentation à ba élèves pe lisusu ko soutenir ba marché locaux pe ko contribuer na dynamique économique ba parents ba élèves pe habitants à Kalemi ba remercier premier ministre pe batelisi que programme oyo eko permettre na bana na bango baye bana kozala efficace na école na nzela ya projet oyo exécutif central azali koluka ko garantir accès na ba services sociaux de base conformément na 4e pilier ya programme d'action ya gouvernement 2024-2028 oyo ezali kotia na avant-plan renforcement ya capital humain. National sa mokola mercredi to la sekinenge sensapiye a koba kibon na campagne na ye na Kamina Kolwezi Lubumbashi kuna na Okatanga kaka na journal wana mokolo ya mercredi chaque ndenge mwana mwasi moko ya liboma aza kotambola na mwana moko akufa atinanzela reportage. Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État SENSAP na Mokuse akobaki vulgarisation na ba ville ya Kamina, Kalemi, Kolwezi, pe Lubumbashi na Grand Katanga oyo e vibraki na rythme ya ba enjeu ya réforme ya sécurité sociale oyo eza porté na chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ba activité oyo e siblaki ba fonctionnaire ya régime général ba enseignant ba policier pe ba militaire nyonso oyo na stratégie ya territorialisation ya réforme ya sécurité sociale ba ville oyo et se positionner lokola pôle stratégique ya déploiement ya réforme systématique ya protection sociale na Bukambemi ya vice-premier ministre ya fonction publique Jean-Pierre Liaou nyonso po na ko rétablir relation ya confiance entre l'État employeur na ba agent na ye délégation ezalaki pe na kati nango to monaki présence na ye moko directeur général ya SENSAP Junior Matamelanga ba kiselaka les top managers ba expert ya caisse pe ba membre ya conseil d'administration oyo ezalaki présidé et pa madame Marie Karumba na Bintu présence na bango etalisi expertise technique pe crédibilité institutionnelle pour na kotombo la réforme oyo ezali fondé na bonne gouvernance, transparence, traçabilité, pe solidarité contributive. SENSAP, tous solidaires, tous bénéficiaires. National l'émission de collège jeudi le président et l'Assemblée nationale a salaki réunion na ba membre ya bureau na yepona o etali rentrée ko salima le 15 mars kaka national wana to la honorable maoto neye aza kubongo ko sala misala pona ko longola mituka o ekufa na 24 novembre kaka national wana to la CA ati Airbus 320 pona ba client na ye ba voyager na ba condition ya kitoko.
Tango tobengaka ye honorable du les responsables ezalaka na tina po tango nyonso azalaka na ekuti ya population na ye ya commune ya Selembao oyo bapesa ye mandat pamba te mikolo eleki azalaki saisi na même population oyo avandi nzinga ya route 24 novembre ke bamituka oyo esala baaccident etondi ebele na nzela kobanda libulu ya kitoki mosi tina zape nyonso wana ezali kokoze baembouteillage mpe baaccident misusu kutu esali déjà presque 2 mois kaka esika moko molobeli ya peuple honorable Maotwene Papa Selembao très attentif azwaki mbela ti epai ya bakambi ya ville ya Kinshasa précisément ministre provincial ya transport pour na évacuation ya mituka oyo na esengo ya population bazangaki te koloba boyi. Merci epai ya honorable Maotwene nde nasali effort po mituka nyonso oyo elongwa tala biso ba mama toluka mbo na prince donc mituka ne evandaki somme bana bazokende classe bazodevie makadam donc honorable napesi merci mille 2 mois, plus de 2 mois, on l'a monté. Pour tout le monde, honorable, Mahon Twain, aïe, Sugo, le lion, ma belle, aïe, ça, intervention, mon tour en tout cas, pour papa, la biseau, Fatih Bédon, à Rota, la Pazaro, soutenir, pour ma belle, la biseau, et ça, va député, Mahon Twain, à ça, l'effort pour mon tour long. Ce qui était, mais là, à de l'homme, à Kamamoussous. Yemoko pe Papa Selembao, dit les responsables, honorable Maotwene, a précisé qu'il y a un micro ya Info Lingala. Biso, on a mal à la population, on a tout représenté, on peut défendre l'intérêt de la banque. Tant qu'on a ici, un problème, on a bangé, tout le camion, les alliés abandonnés, les camions accidentés. Ils ont abandonné na balabala à l'État pour ils ont créé un bouteillage. Nous avons été obligés de se donner corps et âme, il y a une solution de par-ci et par-là. Et nous avons un ministre provincial de transport pour une solution, il y a bref délai. Et nous avons une équipe naïe, basée à la place pour évacuer les camions pour nous mango la fourrière. Nous avons profité de l'occasion pour remercier l'autorité compétente où il y a ville où assisté à l'évacuation, nous avons assisté à l'évacuation, il y a des camions où il y a opposé, l'embouteillage, la sécurité de la population de il y a Selembao. Ah oui, tala libala kitoko entre honorable Maotwene et longona population na ye ya Selembao, bazala kami balete, kaka yemoko honorable Maotwene. Ah oui, compagnie africaine d'aviation, CAA, encore et toujours motivé de n'engager fatigué. Na année 2026, on peut, azal l'issue kokumisa, perfection de n'engager kosakanate, na ba service d'ailleurs, sécurité, confort, na régularité, bon di mélange lundi l'issue na n'engager kosakanate, mon côté na terrain, c'est pelas de ces pelas, à type avion de la dernière génération, le col à Airbus A320. Pour la destination belé, na ma province pour la ville ya RDC. Bongo Sénaté, na 2026 Oyo, CAA a conquis 34 motoka na service ma client na ye. Ah, CAA, Mose Pélissi. Vendredi 35 novembre, Mboka Jean Lucien Boussaye a défendu qui thèse naïe na faculté de sciences économiques désormais a commis docteur élève ya complexe scolaire Maman Pemba ya couple culture baza ko sala pratique na bango na ndenge moko ya kitoko armée de victoire ya Kasavubu balengeli convention pour na ba maman ba ke bana bango mokolo lundi 9 mars pour na kosukisa mokolo Le jury a pris la décision suivante. M. Moussa Tomba Jean-Lucien a réussi avec la mention la plus grande. Ah oui, bon ben ngaye désormais docteur Jean-Lucien Moussa Tomba pour auti ko bimbo la pe ko panzana ndenge ko sakanate na soutenance ya thèse ya doctorat topé défense au asali mokola jeudi 5 mars awa na colline inspirée à université de Kinshasa unique na mokuse na faculté économie
et bongo côté ba membre ya jury botika na bino kutu po batielaki bambiaka oyo bayebani na mboka na masolo ya économie ezalaki bongo professeur Mabi Mulumba président ya jury secrétaire académique Félicité Langwana oyo a représenté ki recteur ya Unikin pe batu misusu ebele sujet ya thèse na ye ezalaki commerce international et croissance économique en République démocratique du Congo. Bondi melangai que pour Jean Lycée Boussa et zalaki des systèmes y a laissé les enfants jouer pour modèle à niata qui peut à babola qui sujet oyo bambiaka batigala ki monoko kufungwama pour mayele oyo zalaki kosopana awa yambula wana il faut kolukela ngo kombo simanango jury se retira ki a wiklo ndenge zalaka kaka et bongo tangu bazongaki engaye Jean Lycée Boussa a niati la plus grande distinction bonsoir louyalo ezalaki wana Libération à huis clos. Le jury a pris la décision suivante. M. Boussa Tomba Jean-Lucien a réussi avec la mention la plus grande. Désormais professeur de faculté économie, par là ça qui est touche écharpe, Jean Lycée Boussa, Bobenga est désormais le cerveau d'État, l'homme le plus futé, à remercier qui de loin ou de près, bateau nyos ba soutenir qui est, Nasuka, Moku et Bami en France naye, Ope Batanga inaye, on a Inikin, Alexis Mondonge, Alelisa qui le collé. Ils allaient se monnaie pour nga muninga naye, toyebani bandakala, tokotaki université Mukolomoko. Mais à Silisaki Kotanga awa na Inikin à l'âge de 25 ans, Namboula Toumi Bali na mitano. Mais andaki samunene pona bana oyo toboti pe baleki bazolanda biso bayebake Kotanga ezana sukate lelo ezali sanza na ye oyo akokisa mibu tuku motoba na minei. Mais sima ya mbula tuku misato na libwa ke aye ko présenter thèse na ye à doctorat. C'est quand même quelque chose de très très significatif pour na kolakisandakisana bana pe baleki bazakolanda biso ke soko bazali na vision na bango sur la vie, il faut pas continuer koyika mpiko. L'homme à la finesse d'esprit, la perspicacité intellectuelle, Jean Lycée Boussa, ancien ministre et commerce extérieur, domaine très maîtrisé, mais actuel ministre et aménagement du territoire, à Kanibo Ekotia Mayele Naye, pour ne servir écolo. Bossi make cérémonie oyo, et les Kanaki qui toko, ba membre ya famille, ba cadre ba militaire parti d'un CD, pe ba étudiant belé, ba participa qui na milulu yango. Ba mama boyo kasangola memeli bino église armée de victoire extension ya Kasavubu nabo kambemi ya révérend Jules Basolokele oyo ba mesana kobenga petit coutuno char de fer ba bengisi bino na mobangi la convention des femmes de victoire oyo ekobanda du 9 au 13 mars 2026 na ngonga ya 17h kino 19h30 kaka kuna na siège ya église na bango oyo ezwami na avenue India numéro 46 na commune ya Kasavubu référence croisement direction Gambela India bana na Nzambe boya ebele pamba te basali na nguya ba ko défiler pona côté ya liloba na bomoy botu nanga nini ye temto mama na likambo nango ezali la restauration chez Agar comme chez Sarah et pa wapi batire yango na mokanda ya Genèse chapitre 21 verset 6 kino 7 baba kisi lisusu Genèse chapitre 21 verset 17 bana na Nzambe boya ko découvrir basali na Nzambe ya nguya lokola pasteur Mami Basolokele ancienne dada Ekwapina ancienne Chantal Matalatala ancienne Mami Boboli Lutumba ancienne Bobette Imeka diagonesse Lili Ifosela bergère Mireille Waiwai diagonesse Sylvanie Kia Kumenga évangéliste divine Bilonda pepo na kosukisa mama Pasizola boya ba maman bilenge basi boya ebele na convention oyo pokolo akomi monisama na nzela ya mateya ya kafu ba mama ya Kasavubu et la convention des dames et tozo benga bino boya ebele Dieu veut nous restaurer yo on est là lokola Sarah bikambo na yo ezwa solution te
l'état yango yo solution emonani yo oyo ozosenga justice ya nzambe lokola agar mama yaka tana yo ekoki nzambe aye mpo arestaure yo azongisa yo na état initial na état original mama na ngai situation ozomona eza nango ya yo te me ya yo eye na nzela ya restauration eza bongo te yo moto bayiba yo bonheur bayiba yo esengo yaka ba prière makasi ekozala oko récupérer victoire na yo okobenga mamolongi esika nyonso kozala kobosana te kanga date ya convention oyo malamu 19 au 13 mars 2026 na ngonga ya 17h kino na 19h30 botu nange kozala wapi na avenue Inza numéro 46 na commune ya Kasavubu référence croisement direction Gambela India boya ebele poso kyokota kikao okobima oke ngai na kozala yope kozanga teo kozalaki ebele mpo na kolanda retro ya Info Lingala soki bosepelaki na kosa merci na Christian Kingebeni azalaki na nsima caméra pe na montage héritier mapini masipa kozalaki journal ongala minute na rendez-vous ekolo ezali koya bon début de semaine na mabota na oui, compagnie africaine d'aviation, CAA, encore et toujours motivé de n'engager fatigué. Na année 2026, on peut, azal lissus ko kubisa, perfection de n'engager kosakanate, na ba service na ye, sécurité, confort, na régularité, bon di melange lendi lissus na n'engager kosakanate, mon côté na terrain, c'est pelas de ces pelas, atib avion na la dernière génération, le col Airbus A320. Pour la destination ebele na ba province pour la ville ya RDC bongo sénaté na 2026 oyo CAA a conquis 34 motoka na service ma client na ye CAA mo sepelisi